Max Mbenga nga ba docteur balobaka na kobota te babaka mai na ngeza lokola mai ya kalamu oh ebetanga souci docteur abi yo nongo zawa yo kobota te oza ni loko te mai no neza lokola mai ya kalamu doko tika jamais kobota ndeko nanga alvili souci lata mutema nanga nga na kobota te po muto soto soka balenga koma tata babenga ye mama na koti sikona ba traitement batonga et puis là nous qui n'est pas ba docteur nga no qui pas ba professionnel ba gynécologue ya kombo oba yebi batonga ba traitement akoya baka ezali belé oyo comme ça vivre en autre pendant que mutuko aza l'hésité ou senti que mutu paiement ou senti que mutu forme la maille ou senti mutu que non nzambe kaka nanga kele kana médiatement puisque toi tu es un frère pour moi to kabola na ba sujet de prière tu l'avais déjà annoncé c'est vrai que madame azana ka empoisonnement et l'autre ça lundi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, un grand merci. Nabi Onion Stubozo dans Nabiso de partout. Naba Onion Stubozo vraiment. Moussala Nabiso là, je vois notre papa, pasteur Feza Missia. La bouche autorisée de l'éternel depuis Syrique. Nafilo Moukoya Motema Vivin, c'est de Homo depuis Londres. Na maman Gisèle. Louke le Motema papa Emmanuel na Boston. Maman, mami, Munga Motema papa Blaise Munga na Suisse. Bonzambe, na Bonzambe. Lola, Ezo Futa Simananto Yakoloba Kenzama Boye. To croyez, le ce soit bien aimé dans les Seigneur, toujours dans le cadre informé, binon, le lot, Yamina, na émission, na biso bien aimé dans les Seigneur, pour découvrir calamité tout au long, il y a émission, na biso bien aimé dans les Seigneur, tous ali, na frère Max, Benga, shalom papa. Shalom, ndeko Alvin Beya, shalom, na bana nzambe nyonso azuli bako ya kulanda biso na voix céleste, na pesibino merci, na biete à solo par la grâce de Dieu. Donc passer un moment d'édification, un moment d'encouragement, un moment où il été ouais les mbaki qui n'ont dimanaï, attelle mais pas continuer marche avec notre Dieu. Ok, merci papa Max. Première question à César na koyeba papa, bonne santé à maman. Bon, de Calvin la péché merci pour ce que tu es pour nous. Aux ndeko linga biso mingi ndeko soutenir biso accompagner biso. Oui, bien, ce sont des choses que je ne voulais même pas que le Bélaron au niveau média. Les deux amawa, mukile baby, mukile comme na souka. Oui, bien, et le coup y a poison, pendant que yo ba sango. Na soko vivre en go boye, ils allaient autrement. Tu vois qui poison dans le milieu politique, mais c'est faire dommage que les lots poison. Et quotidien na milia bananzam. Et au moins les lots toza, tout vivre na keba, on ne sait jamais. Nanga kele kana médiatement puisque toi tu es un frère pour moi, to kabola na ba sujet de prière. Tu l'avais déjà annoncé, c'est vrai que madame azana ka empoisonnement et l'autre toza lundi. Déjà les lots que ça la test à Covid. Qui est l'homme pour voyager et comme une exigence déjà dans week-end oyo ok ne ba soins médicaux soins appropriés na niveau ya est ya mboka na biso. Et pourquoi Kabuna? Bon Monique kunande baza ko traitango mo malamu mais en dehors il y a traitement na réalité de traitement makasi ezaka ya losambo pe nous croyons que si l'Éternel est battu la maison, si l'Éternel est soignant, celui qui soigne fait un travail inutile, un travail bidon, le médecin par excellence, ils en ont encore un zambé. Mais les cambo et puis c'est également pour moi la question mark, en anglais dans un mois de temps et qui sait peut-être que Zalek Kingai. Qui sait peut-être que Zalek Tamsou que Zalek Kingamoni, Moussa Tosala dans Zela évangélisation par les médias, Tosa Léon Bangoune belé, Tosa adversaire belé, Batu belé, se pelar na bisoté. Et les cambo et Bangi Singa moi comment on a que vraiment qui les alliés méchants, qui les alliés mabé et que le cola bateau Nzambeka. Comme la conclusion, poison par la qui m'a un modèle nini. L'autre que nous sommes fait
toliaka pe pa bato tato kima ona modèle nini soki ke bato wana vraiment Etienne Mordicus ya kozwa yo ya koelimine yo bakozwa yo ka jeune ami aussi les auto qui na France auto télé poison na portière à Mutukanae un bougar un garçon que j'aime bien j'ai appris nous avons appris cela ça fait très mal mukili comme natangwa suka mukili baby bolingo ezali susute bolingo kolinga moninga ezali susute et puis la métro na kabino boboma baninga na ba poison bozo gagner ni avantage nini quel est bozo sotelinga poison et que nga na kufi est-ce que okozo ba donanga okozo ba capacité nanga okozo ba talent nanga okozo non yako no ba église dans kolo to la muka to te ya bolingo bimi na mitema na bato n'a pas connu problème ya empoisonnement lelo et ça virus au diable côté si l'église malembe bato baza kosila malembe bilombe baza kosila likambo poison Alvin c'est un problème sérieux virus wana ezali sérieux lelo to comme vana ta mena l'église ba gapé ezala les sous-souté coller ensemble ezala les sous-souté to comme mutam na papier mouchoir na ye na micro na ye na mai na ye et donc to comme na monde ya keba tozo kende wapi likambo eza nini o moninga salio o ko décider ko éliminer physiquement côté la ye poison et sous moto na vous gagnez quoi? Bon Alvin, Dieu le maître des temps et des circonstances, à Dieu soit la gloire. Il a permis cela et dans l'aléla quand moi je connais des hommes de Dieu au bâti qui sont à cause d'empoisonnement le passé si tu as on allait le perdre si tu as le auto connaître problème et empoisonnement en plein culte mutonzambe wana akoya baka ezali belé oyo comme ça vivre en autre pendant que mutuko aza l'hésité ou senti que mutu paiement ou senti que mutu femme la maille ou senti mutu que non nzambe kaka asala merci na batoto balinga biso les gens qui nous soutiennent par des prières bato yo bazo mema biso nzambe a continuer koko batela bango pe nzamba pambola bango papa question monsieur yengatiko traitement que maman banda ko zo na kinesimite bon au moins que to ba c'est que vrai simbité traitement za na Kinshasa awa et simbité alors rechute za makasi on s'est dit bon lokola bato nous faisons ce qui est faisable autour sala na niveau na biso na makoki na biso to sala yango mais le reste nzambe pas sala à sala par naï c'est vrai que bato musuba kena pe ba soins médicaux na Afrique du Sud banso kena pe ba soins médicaux na Suisse bazonga na cercueil donc si l'Éternel ne soigne si l'Éternel ne garde atozuki sanda to kesu na mboka ni bango baza somo na retraité poison mais ce qui do boko na nzambe zate ce que nzamba accompagne ce que nzamba semble le boko na été rien ne peut se faire dans ce qui est mission bona yemingi pona koloba ke to lingana likambo lingi basala ote ko sala moninga te poison wana eza culture na biso te nzamba bengi biso pona to bomata nzamba bengi biso po ata komuninga ko sala pe mabe et tant que vous décidez de la poison vous gagnez quoi et puis diable a multiplié même la papier mouchoir le barotier le poison nanzela miko na porteur na esprit donc diable a multiplié basade da biloko akolia même na cadeau ba iko pesa yo nzambe kaka batuloko la biso ba Max ba John ba bino Balvin Beya en tout cas nzambe kaka batela biso si ça mamo belé to ba TV aussi ba pasteur ba olinga Max ma biso to déranger royaume à ténèbres biso to déranger ba ministère ya batou qu'est-ce qu'on n'a pas dit nino biso to gangate nino to lobate yo kasi que tout ce pasteur là ba olinga biso tout ce pasteur ba osepela nangai bon bazo écoute banguna ba oresengo akufata kokufa etika lié peut-être c'est ce qu'ils sont tentés de dire etika lié Max etika lié Alvin n'a pas kebanaï et ça les lo kiri le lozé kiri eza on li kopa ba telemi pour ko bomaka baninga na nzela poison mais les politiciens écoutez comme moi mais les lots pour se rendre compte malembe bato kufa na poison na église malembe papa même l'église na yemba na nzembo nanga poison même l'église obomi moninga na poison o gagner biso ba Max Ozani John papa Alvi tozana nini
tozana eso bominga na poison tu vas tamsuka na lelaka anzambe pesenga bana ebele. Quand je dis bana on na boti na bano bazana orphelinat. Le tozana famille munene bana wana nyonso tutala bano yo bazo apa nzambe like na bango ezepa na biso. Baso nzambe ko permettre et que biso peut okufa na poison aza nzambe akokisa mokano na ye. Papa Max ozo makanisi no ezo kende pa banani zo banga ozo suspecté banani ke bakoza ke batela ki opération eraté ke ozo mwasi ke banani amba zo luka ke liwa na Papa Max. Netinga ya question tuninga. Netinga lelo marso na problème. Ezaka église. Ah bon? Et pourquoi l'église collabore avec les pasteurs? Nga lelo ce qui problème, nga le aussi problème. Problème nanga na olugando ki na gauche te na droite te. Kana milieu église po nga vi na mobimba na sala. Tu sais nga combien de fois ba nga ba betanga, nga na biki na ko beta matano ba pasteur ba matete bisike belé. Ba to fi qu'est-ce que les gens ne disent pas? Finga kabiso biloko toloba na TV awa John. Non bata John ezonga trop pour abanda PB émission awa. Papa Alvin Beya. Biloko tobaka na TVA yo kanisi Calvin to kwa yo ba olinga yo. Quand vous dénoncez ba pratique na bango ba fausse pratique dernièrement na moni na vidéo moko maman qui est église pasteur alongole balongole caleçon ou comprendre église hein balongole caleçon to balongole caleçon wana bazu siko ba mafuta mo ba otia na sexe ya mama wana na kati église et mon pasteur wana zu mutu na ye hein mama mutakala ti robe pasteur zu mutu na ye akotia kuna na nzota mama boy yibisanga yango na et puis ne doit ba amen amen amen. Dis-moi yo que c'est que quand nous disons sabat bon c'est plein nango yo que c'est bon c'est plein nango donc biso to teme ba manque ba fausse pratique côté ka maïté côté ka mungwate tabiso to teme na be mission que non muninga za na pota 5 au sujet de prière yo te ke yo pesa $1500 yo biki bata pote belé bazolela bazo ba déception mité mezoki azana mwana maman moi za no pita mwana sal mwana toki à 32 ans mwana mutu ebeba mutu ningana aleli pasteur alande ka de mission na zoleka bonde la pona ngai avant bonde pona yo tinde loko meko ko soyo et loko meko salo pasi. Combien de bato poto ba escroquer bango, combien de bato poto ba manipuler ba depuis ka bateka prière Alvin depuis ka bateka prière pour nous sembler la pona moto il faut exiger non que mangengenge et ça sert combien $1250. Yen maman za na Canada ah bien, mbongo na dépenser pour passer à bon de la ponanga. Na resomba ta terrain na mitendi. Abi mbongo nga na pesi maman na za Canada. Abi mbongo nga na pesi pour na somba prière et pas à pasteur. Na resomba ta lopango na soki na mitendi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que bateka ka prière? Est-ce que sukola mo sabato? Est-ce que kata maman to bakunza? O kata bakunza pour na prière. Oyiko tongola Dis-moi, ce que yebisanga ba pratique banganga wana nyonso ba linga Max. Biso to kufa iloko même biso to kufa yende yangwana. Est-ce ba linga Max? Ba linga ya Alvin. Ba linga John Forma ba linga de biso to sito kufa kala ka yango somona madame nanga innocente ngani akoleka mbeka parfois zaki ya Max ya akozo poison. Vous comprenez? Mais ça fait mal quand on entend l'église à réveil. Église on anzela nango ba te belé ba bongo limitema mais regarde lelo comment wenge panzani hein koto tozana RS nga bengo so parti politique atabakutuba koto tozana RS parti politique ma monambwa et soko lande la on a bozindo mbongo ndezo panza église mbongo e panza église et celui qui va passer le belé ba solo la ressuscité. Yes, comme le rôle la COP, comme la mbongo. Et quand vous dites des choses comme ça dans les médias, tout se passe dans l'Ingayo. Dans l'Ingayo, dans le Bomayo, mais attends, on a koufi lelo, parce que bominga on a poison. Abeton on a koufi lelo. Mais je suis un esprit, il y a un esprit à moi. Yo Alvin oza continuer musala, John a continuer, ba Jean-Jacques Kabé ba continuer. Ba sali belé bato bazana molimo wana. Mon limo souko nzamba latisina les ouvriers de la dernière heure. Ba soda tango souko ba sali belé ba bomanzoto pardon bobo manzoto kaka. Mais botikela molimo.
bino bozolinga kobomaka bato bino obote mpona koboma biso boboma nzoto mais pardon molimo bosimba te bozala bino nzoto mais molimo bosimba te. Papa, je pleure, j'ai mal au cœur. Maman, moi, biso toyena yesu toyi bana mike. Nzamba bengi biso depuis toi ki ba servant bilinga muni na ba petit séminaire. Nzamba na memi biso ti lelo. Nzambe wana donc ozu tango kende ba kosakana te comme ba to benga yango. Mais de makam to mu yango mon église ba te belé ba baye ba église. Moi non sera ba te be ba baye ba église ba lembi na bango. Tozo te a Yesu. Comment vous allez à l'église? Yo za na Bible au Bomarabaninga. Comment toi tu es un enfant de Dieu? Toi tu es un serviteur de Dieu. Comment yo Bomarabaninga? Comment vous la moninga poison? Toi tu es un homme de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Comment yo la baninga likopa? Vous gagnez quoi? Ba te batate belé ba koufi. Ba mamé belé ba koufi. Hein? Ba koufi. Mutanga na moni passe na tangi classe azu musala bien sepela oka pa mikolo comme ce ka poison au covid anga na mona passe covid angani bakoboko ce covid azaka mutu mais jour à lobby non trop c'est trop boko c'est la makambo mikolo ka kufi na covid angani te neti biso mingi bako c'est la covid so batelo mo nguba boye pona so na kufi na poison te o akufa na covid un jour covid a roloba yebo covid a le kana te va lobi ngai covid yoyo boko selinga makambo trop. Merci beaucoup Papa Max Menga bonzambe na bonzambe lola ezo food bien aimé dans les Seigneur. Papa Max au beti solo ya covid net yo lobi ke non il en ba poison bazo ko c'est la covid-19 Papa Max. Par rapport à cela Papa une question de curiosité pour nous yosko baliwo et la namito na présidence Papa Max. Net lobi ke za covid te papa. Nanyango ako ozala na baliwo ke elanda na présidence Papa Max Mbenga. Ngata nga présidence te yo ne mutolobi yango. Et puis ngana lobi te bato bakufi ko na bakufi na soki ni ngana lobi nde. Bato musomo na penda bakufi na covid na président ndenge bima. Te wana kuna ngana osimba kuna te pour certains domaines na maîtriser mamboleka kuna te. Mais ngana lobi nde. Ngana lobi nde boye comme nini. Par exemple Pasteur Nzoukudia Romain. Pasteur Romain Nzoukudia akufi nae. Aime se battre le poison. Mais pendant le masque Covid n'a remis au monde à passer. Covid a remis on a dit un jour Covid a regardé au loba. Quand ba pasteur ngana côté qu'on a na maîtriser tenga bika na ba pasteur net madame azana poison. Parce que ba ni Covid. Pasteur na nyopé comme autant. Autant comme pasteur Dieu donné si ta lemba. Ba tela que peu poison. Patriarche, un homme de Dieu crédible, sérieux. Un homme de Dieu non a formé Batebele na kati na mboko. Vous gagnez quoi? Papa Max Menga, merci beaucoup. Tozo kota ce qu'on a deuxième édition solo na biso. Avant tout kota du solo na biso. Au bet que vous en a famille à monene. Qu'on a Ophelina makamoeta monene partage ton pain. Non Elvin, merci na. Tobenga ngo Ophelina te. Omoni si tobenga ngo Ophelina te tobenga au centre te. Eza maison. C'est un ndako ndenge ovana na famille. Ado ipeke ndenga vana na famille na ye petit nanga de kolanga za caméra John ndenga vana na famille na bango John Fomba Kacha ndenga vana na famille kuna eza famille c'est une maison biso nde toza lokola batata onzamba poni pona ko boko na bana. Je bénis le Seigneur. Moussa Mounene zo sale ban orphelinat wana partage ton pain avec celui qui a faim. Bandeko baka kota la biso bandi marate ke wana les orphelinats. Tout ça bango o ezali orphelinat te ezali ndako. Bana o mokile bwakaki, bana o basundola maki, bana o basekaki, bana bazue sengo. Même soutenir ba kenda classe ko ndimate ke bana ba okento bi voilà. C'est son objectif na biso. Pour le na mokili. Ce qui moi na bengi orphelin, toi enfant abandonné. Donc il faut pas penser que lamba ko tobuka ali akaka na se aza muto salité muto non a dit pas question.
bana o baza bana lokola bana nyonso nde bana biso balala bambeto bien bango pe mbeto bien nde bana biso baliaka na ton bango ndenge et je merci na ba collaborateur na nyonso o bazosa na kati ya cité du royaume partage ton pain avec celui qui a faim nzamba pambola bino nzamba kanisa bino merci pe bande ko belé bozana poto e belo na yebi ba na nzela alvine nzamba pambola tozomona bolingo na bino ni tete bino tokanga ni tete bino tokanga po tozana bozi wapi tozana bozi wapi bozuni tozana ngo awa mais vous êtes une bénédiction pour nous bozala puis munene bo pesi bana wana esengo aujourd'hui ça fait 6 mois Oyo, orphelinat partage ton père, ça coexister. Dans 6 mois, tous nos enfants partent à l'école. Ton angolu, ton futandaku, tout moi transport pour l'encadrer ou anabaya. Et dans 6 mois, tu opéré mon amour appendicite, mon amour aleki na hernie bilatérale, mon amour nini, bana misato baleka ki na circoncision ba ki misutu et to lingaka to suka wana te bande konanga. To lingaka to suka ta suko niveau to komi nango bande ko bolemba te. Dieu vous bénira. Yebake yo otindaka 1000 francs na yo e komaka musala ezo salema e bele bazuta poto bazoya to baka na orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim ba lelaka ba muna musala ezo salema kuna nebiki bato ebeli a poto bazu ba déception batina mituka batinda boye ba mela yango ba mona eloko te. Nous avons une adresse et na profiter na micro na yo ngana okaka soni to mona bato otera ba bis na ba photo et na nous comme ton sombre là-bas na sac à l'osso nous kaka son est-ce que moi je peux aller commander na ba bis pour na bana na biso nous do ba escroc ba aventurer ba côtier belé na musala o c'est un ministère. C'est un ministère dans une zone de Konanga. Je pense à un garçon ba mingi moi na biso mo Samuel ba bengana n'église ba bia zandoki et moi na wana tango yé na orphelinat to vivant makambwana auti toilette azu papier mouchoir apangusi aye akamati papier na pangusa na toilette aye ko tia ngo na nini John atia na ba lave main wana boy papier toilette atia on peut bo mona yango mukomsu saye va simbi TV abanza te oh Samuel nini petit nini boye nini ozana ngo ngate bazotinda ngai kudunga moko na lingaka te bobondela pona ngai esila tozo petit wana to chassa eta to sala pe retraite ya 100 jours te jeune ya 21 jours te to kota 14 jours te to kena mangengenge to ka père tata na lola yom to pesa biso mwana ozali kolona kindoki ngolima kindoki tika mwana oyo papa mwana kangolama to pesa yesu to bakisi 12 ans tu vois bana wana les manger ne suffisent pas bazana a besoin bolingo 12 à bolingo bana belé miteme zoka nous avons des enfants ayebi tatate ayebi mamate tona mwana moko kuna zana tata na mama bakufa elle avait 2 ans kuna na est mutalongole na est aene na Kinshasa oki mawa atia na famille na babo kilo babi non pas question mwana revanda awate mwana koti balabala heureusement akutana moko bandeko ayebe biso ndeko Olivier Mukendina Arnaud Ipeke bayebaki mwana wana basabaye ko tikela biso na cité du royaume somoni lo mwana tala santé tala mabundi. Donc s'il y a des aventuriers, il y a des gens au bas la paix, musala munene oezana komonana. Altobi boy bandeko na bino zolanda biso. Merci déjà pour ce que vous faites. Vous êtes une bénédiction bon lembate. To comme na siko tozana besoin les ageurs. Les agents qu'on a la classe c'est ça, les actions génératrices des recettes. Pour nous pérenniser musala oe, nous devons voir des activités. Oto ara na TV, kabelanga, pesanga, ou beto sa loko bato ba kota na ba bis. Ko senga tongo tipo quoi. Et comme rappel mbong bazoke, comme rappel pas bana wana te. Mais surtout tozana ba agents na biso, action génératrice des recettes ne tozo na classe et ko sunga biso, tozata pharmacie na biso, tozata na boutique, tozata na eloko songolo pakala. Et aussi que bana bazuni nzala, eloko ko liezate. John bote na moi 10 minutes so mapa. Bosunga biso, tozana besoin d'activité. Yami balé, on a besoin lupango. Ko foot d'être côté biso tozali. Ozukaka ndaku ye moko $250 ndaka ko footela
$250. Bakisa courant. Mai coûte ezalaka kuna forage. Bozu mai ya kosukola, bobakisa mai ya komela, ya kosukola bilamba ezali casse-tête. Tozana besoin lopango. Lopango ya Maxi te, lopango ya John te, lopango ya Belle te, lopango ya bana oyo. C'est comme ça on va pérenniser l'action. To repérer atanga na kufi. Ata John na kufi. Bolimbisanga. Ata nani azate, mais bana bazana lopango na bango. Pusu bazana lopango te. Un jour, na obi ba bayer ndenge bazala. So abimisi biso lelo. Bana ba kote suna balabala. Tous ont besoin de lopango. S'il vous plaît, vous aidez biso. Moi je vis des gens. Kapo mutati bi. Ngana mona bat. Kapo wa yembe na nzembo. Après c'est $100,000. Ngabi wa tunsuba na Kinshasa a. Ozana 50 parcelles. Ozana 30 parcelles. Mais so longo lopango moko. Yo moko sala taba mikanda. Sala oyo lingi. Peut-être ozo banga. Mais tout rassureux. Ce n'est pas notre parcelle. Biso nzambe na apesi biso lopango te. Mais to luka lopango pona bana oyo. To boko na bango malamu. Je bénis le Seigneur de Calvin. Et ça na papa moko za na Suisse. Na bombi kombo na ye. Atinaki mutuka moyo marque Toyota. Alobi boye. Na début zalaki alobi esalaka taxi ye azwa 70%, 30% orphelinat zwa. Ye moko par la suite molimo centre ko sima mutema na bité. Toyota wana ekomi ya orphelinat. Toyota wana eza ya orphelinat boteka yango. Mbongo bokozwa bo bando opération achat parcelle. Surtout nga keso bozana net ko tozo baboy. To na Toyota ominga na otama na makoloti. Ominga na moto d'émission na moto. Na futi 1000 francs nanga. Na kiti na moto. Mais Toyota eza wapi? Eza quelque part. Mais nga na moto. Après mission pe na sous moto nanga na keba cooks nanga. Mais Toyota eza wapi? Toyota mo eza quelque part. O lokola c'est que nous avons zanini Toyota wana ndeko moko za na Suisse. Na lobi bien alobaki boso sala taxi. 70% yé, 30% qui na orphelinat. Nzamba semi mutema na ye, habité, na changé. Bozwa yango bozwa, Maxi yote. Bino orphelinat partage ton père bozwa, boteka yango, mbongo wana. Eza lokola point de départ pour na achat parcelle. Donc nous avons ton Toyota moko ezotekama et mbongo wane okota na banque. Comme ça, tout ça, tout sombe la banane en lopango. Tous la barbe 6 ans, bazawana. Tout le monde le col les racheter. Ayebi tata, ayebi l'oroté. Maman n'a pas personne à Zalara, ou les kepe boya. Ayebi te wana maman nae. Papa n'a pas ayebi te, il a 6 ans. Admettons le l'autre papa benga biso na lopango. Banana ba ozala wapi. Ya tobi non. Tous en opération achat parcelle. S'il vous plaît, bo aider biso. To sombe la bano lopango. Bo aider biso to pese sengo na bana oyo. Bo aider biso oza pe na minibus moro boye. Neti bana ba linga emba samedi dimanche ko tambola. To tie bango na minibus wana ba koma orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Cité du royaume de notre père. Papa Belle akumba mutuka bien. Bazana kati ya bis na bango, toke na kinkole, toke otambwisa bango, et pesi bango pesi, bazaba blessé de guerre, ba habité na bango ezoka. OK. Voilà peine de kono Olanda biso. OK, ozo kobana papa, ce qui était question ekima. Allez-y. Parce que ndeko mo pa benga kinga par rapport ya babolamo. OK, bazana posa rosala, ba problème o bazo vivre. Papa Max, ozo sal eloko ozo linga bana o ke bana mike, o ke famille boa ki bango, ozo na souci na bango, voit même yo okomati na point yo mo bimisa ba mbongo na yo. Ozo akuti ke na musala journaliste to futa mate ya passe. Ozo na souci ya bana wana papa. Une question de curiosité papa. Eza parce que nzama sala bikamo ko se retrouve na kamo que au bandara pe robota te ba docteur ba loba ko robota du souste par rapport à témoignage au pesa qui on peut kempe ko bandela na di solo wana ndeko moko na minute akomi pe na suka ana na même problème 15 ans 20 ans abota na été et là par rapport à la situation que vivant na vie non mais comment ko tino linga banda ou comment di solo. Merci beaucoup de une très bonne question. Amoni Minnesota ça la partage ton pain avec celui qui a faim. Les gens comprennent que Zamba benga biso kala mais on a été distrait. Nga depuis bon mwana na ngai ba mana biso azala yebi na nga ko vana na bato.
na koi na famille bande kwa basi bele bana mobali penza te na ina studio na nga omona na vanda kana baninga quartier ba hotela nga biloko na bebiso ko ba quartier nzala ba quartier ya pasi omoka na lukiba masa boya tolia tona ke na université na institut pédagogique national na département anglais ndenge morope no ke na ina na ze étudiant omona emsuno futela baninga nga Minerval omona moninga zang na pesaka na ike étudiant mena ke na prison centrale à Makala toke osala ba action toke bo pito côté ya koko sunga donc ti mukolo mongo siko to sala makamo ete po muto asali un jour na kenaka reportage mona rigini nazo zonga Omo kotambola yango nzambe pe mozo pimela so mutuka abia tambola makolo po na makolo ozala moi concentré na otambo no rawa bisa na litoi partage ton pain avec celui qui a faim oh ngaso no tuna na litoi no tuna nzambe za nini abi nesiko seka muninga nesiko tiola muninga mais kabila ye est-ce que yebite que non moi je te bénis pour que toi tu bénisses les autres anotali sanga na Bible abi obite na tango akala dilito no yokabo solo na mutozo mona te abi obite na tango akala omona ka bayana bino te banutia biloko na bango ensemble bazoka bola en tenant compte il y a besoin moko na moko obi conséquence ben dijon bazala kita no kengwe leng même comme moi partage ton pain avec celui qui a faim zanga ite bayebi sanga na litoi obila biambo abi omona nzaba ko motalisanga yozo bwaka bilamba yozo bwaka biloko tala ba voisin na hote yoza na DJP yangoyo yoza na ba compte belé na banza omona ka bana wana te balala na balabala na leli papa surtout mikolo ngaka somika mwana ola na balabala mutema lokole pasuka noki mutema pasi papa kabelanga papa pesanga bana nyonso wana baza bandokite ba situation ya vie ba réalité zale belé et puis na profiter de Calvin bane belé ba bebisi bango likola ko senga balabala ndeko John aza témoin yebi on a découvert des choses bane belo ba uti na balabala bazana ba problème spirituel yako sakana te yango bino bozana ba centre encadrement bosuka kana na kolia te bokoli sabana nzala na liloba bana bayeba liloba tu vois le petit Samuel azana orphelinat na biso babengana ke po babiaza kindoki mais lelo nzamba transformer ye nzamba régénérer ye nzamba sukoli ye so azo sambelo kolila ya tobi misanzembo moko mikolo yo kosekanga te po yebilobi langa te kosekanga te yo lokolo zi kosekanga te yo lokolo bongi kosekanga te yo lokolo zana ba mituka kosekanga te yo lokolo kena kosekanga te vie nanga destiné nanga eza maboko nzambe bazalaka ba chômeur balalaka na carton bamelaka maya lobo bazangaka bilamba batambolaka na balagom babengaka bango bakufa lobi lelo bakoma bato eza nzembo o bana bakoyemba toza na grand événement le 3 juillet le 3 juillet merci na maman Ritindina aza na France alanda biso kana TV boye bino non papa Max non ngana zona Kinshasa Nangina sepeli sabana oyo na lingin to organiser un grand concert et donc célébration munene à l'honneur ya orphelin na enfant abandonné azo ezale 3 juillet ko za église à maman Micheline Chabani aux allez invité d'honneur na biso aux appel parole le jour na puisque yo nos ali parrain na biso le 3 juillet ndeko za na poto na bisi ko nzamba pambola yo basekaka yo batiolaka yo babengaka akufa lobi ozalaki orphelin ozalaka na bala lelo nzamba komisa o moto le 3 juillet kobosa na bana ote ezala un grand événement d'être aux na studio to sala nzembo kosekanga te oyebi lobi na ngai te ndeko basekaka yo batiolaka o tika bango baseka tika bango babeta tolo. Ce n'est pas encore fini. Alors, pour Nangai au Tuninga, Ngai Max Mbenga, Ngaba docteur Balabara na robota te. Babara mai nangeza lokola mai akalamu. Oh, betanga souci. Eh, docteur Abi, yo nongo zawa, yo robota te, ozane loko te. Mai no neza lokola mai akalamu, do rotira jamais robota. Ndeko nanga alvili souci lata mutema nanga ngana kobota te po mutu soto soka balenga koma tata babenga ye mama na koti sikona ba traitement
batonga et puis nano qui n'est pas ba docteur nano qui n'est pas professionnel ba gynécologue ya kombo o ba yebi batonga ba traitement je me suis connu t'es dans ce tonga te yoka délivrance tanga na bi nga dans ce tonga te docteur bi nga na bota te oh te non nga na bota na ina ndako na zi bible na tangi na 1 Samuel. Oh, j'ai aimé ce texte là. Bible. Yoka ndenga na bota. Na tababi Elkana connu Anne sa femme, Anne devint enceinte. Maman nabi donc makambo ko bote banande kala. Elkana sa nini? Elkana sangani na nzoto na mwasi na ye. Anne azui zemi. Noka passage lengi nabi non fini. Kisi c'est fini. Tonga c'est fini. Ngala robota. Je dis à madame, moni yo, ozo zemi. Obota mwana mobali. Opeso moi c'est à zemi te liboma degré ya liboma penza loba nango Alice ali liboma na Nzambe. Degré libona mwana bato na zemi te. Ngabo to docteur lobi yo obota te ma inoza mabreso. Oui banda lelo. Ngana sou maladie te. Docteur alobaki alobi na ndenge le roi mutamukile. Talié d'après ngana robota. Wamoni yo ozo zemi kalate. Obota mwana mobali. Opese kombo gift. Ndenge na loba ndenge salema. Quelquefois. Papa, ne bisuke. Ndenge na loba ndenge salema. Ngaba salanga au nom de Jésus, molimo ya kozanga kobota bima. Au nom te oya kana semence. O peselo kwa peselo pesa immeuble à Sozacom. Yaka nango. O pesa kingakati mobimba pesa po bota te. Nefso bongo na sa omoni yo. Oza zemi. Obota moi mobile. Ndenge na loba, même moi à l'époque on a qui professeur anglais. Même moi ça nini, moi c'est azwazemi. Non tu non nabi que non mon médecin que mon gyné, même gynécologue wana ya professeur. Akene pas na a commis grossesse débutante point d'interrogation bien c'est un pays habité. A échographie un système déjà 8 semaines. Nga comment tata bongo? Au côté il doute que peut-être au mitno peut-être que moi c'est que aux azemi ya mbanda peut-être que nga bota raté docteur parce que yo est-ce que na ko sa vérification ba vérifier que non aux onga normal au comme papa nga na yo parce que ne so ya mi balé na botiko mwana mobali nabi boss ko Nzambe nga na blaga na Nzambe yo so mutu mozo landanga tika bango ba sekayo ya mi balé nabi o mwesi ko ndongo za ozo zemi obota mwana mwasi aina zemi ta ozo zemi sikoyo obota mwana mwasi opese kombo thanks peut-être azo na France ana 19 ans nabi ozwa ominengo za ozo zemi obota mwana mwasi kitoko très jolie fille opese kombo thanks mbenga ndenge na lobaki ngingo bru. Est-ce que papa na bande ko ba benga kinga na continuer troisième témoignage. Après na bibo na boti mwa mobali mwa siko na beze siko ya mwana musa mobali. Aipe na zemi tabi bobo thanks akolia. Ozo suzemi ana zemi te ozo suzemi. Obota mwa mobali. Comme on est power mbenga, power strong. Power ngo banguya. Na bozo mwana munguya to la ksibato ke Nzamba salaka connaît pas. Kana na lobaki ngingo bru. Akesuka pa docteur ozana zemi. Ezate ke nebo msaka moi ça zemi. Boke woli na échographie te ngana bana repesa na sexe. Na pesa d'abord sexe ya mwana na pesi kombo ya mwana pi na tiezemi. Parce que papa net ke ozana kondima bon. Moi je crois na likabo Nzamba chakati no papa Max. Ba maman mingi ba benga ba couple be na Belgique na France na nini ndenge bazaki escroquer na ba pasteur. Couple moi et benga elakisa na ba papier ba tinela pasteur mo $1000 asenga que non na osé la bino prière beaucoup mo botina $1000 na so ba seki loso bana ki on kabila ba maman bazaki abandonné ba les enfants de la rue. Tu le vas bien passer à Yambarate. Bah, Missou va payer ça, bah oui, ça, si, ça va $2000. Papa, mais yo, au petit témoignage, non, yo, aussi, ça n'a pas de solo. Au but qu'on dépense, non, bon, et pas, pasteur, mon côté, qui va s'engager au franc, n'a rien.
kondima noka naza sûr et certain que na bandeko bazolanda yo ebele pe na osenga na bango ke bakota en contact na yo prière o déclarer maloba kondima ke yo moko vivant na vie no moko o meka pe kolakisa kondima wana pa bandeko bazosouffrir ti lelo babota raté depuis babala. D'abord je vous informe que témoignage oyo batutu na pesa un jour to sala émission spéciale à propos de témoignage dans ngasi kamaro bota batu na sala bango Alvin babota na nova na mbinza série mobwe o sambela pe na batu na nova na mbinza série mobwe siko etona lopanga munene. Alors maman moi azalaki aki médecin mususu aki journaliste babota raté. Alors bana nga siko moi ba okende kuna na umeli pe na lopanga na mona bango bana te na ke tuna bango docteur yo pe nini boy au frère Max nga na obota te na bien petit problème docteur maman o ayeba ça mais l'église a passé Timothée Moshi na mbinza comme kimi ya maman mikolo elekime asa mais l'église a passé Timothée Moshi na mbinza ko kota Delvaux na bi maman obota te mes petits problèmes tala vi na ngenge zalaki laissez mato sambela na abse bon Nzambe ya bana na ngai Nzamba gift mbenga Nzamba thanks mbenga Nzamba power mbenga zala Nzambe ya mama oyo azwa zemi abota po ebeta soto sambela Nzambe na bomoi yo kangola ngoza capable okango amen amen na bima na kenda langa na longwa pe que mama na abota en désordre. Donc kutali mo comme ça no taka prière pas prophète Gary Kenga moninga frère Marc ayi na biwa action de grâce. Car même pas ça maman musoza ki na boy mon ben naza juriste avocat ya ay journaliste na digital même problème na kenda pe bakanga bandako na saka déclaration babota. C'est pour dire que nandi maranzamba sa maman zolanda biso ça 10 ans de mariage 15 ans, 20 ans, maintenant on se peut là. Tout ça, on peut une émission où on s'est témoignage dans le boyau et qu'on s'unga bateau. Tout bon de là. Nzamba lolo zama lamu. Yondo pe sakabana. Ba mame belé bazana poto, bazana Kinshasa. Bazo lukabana. Na memi bango nzambe mukona lule pana yonde mopesi bana. Yo révéla un passage à Elkana connu Anne sa femme et Anne devint enceinte. Na bon de l'onzambe na héros. Maman moi zolandanga, papa moi zolandanga. Amela bakis. Amona minganga ndenge na ndenge. Atomba pe na boko ba escroc ba aventurer ba prophète, ba china ba benda ba mbongo ti le solution ezate. Nazala lokola bango. Na même cas lokola bango, même situation lokola bango. Nzambe oyebi nde ba médecin ba yebsaranga et que mai nangeza lokola mai ya kalamu na ko botate. Mais Nzambe à cause de toi, j'avais mis ma confiance en toi et olongola kinga soni la koma tata. De la même manière que tu as agi dans ma vie, je veux que tu le fasses. La bomo ya maman oyo, la bomo ya tato yo. Abala le 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, azora libala te. Nzambe pesa bango libala. Nzambe na gift, Nzambe na thanks, Nzambe na power, Nzambe na God will, Nzambe na only God, Nzambe na goodness. Zala Nzambe na bango bazwa bana babota pe batatola ete ya solo ozali Nzambe osalaka de loin comme de près. Nzambe pangisa pinzoli na bango, Nzambe kanisa bango nkolo na ndimite Nzambe oyoki losambo nanga pe ozosala. Mama zwa bana na kombo na Yesu, papa zwa bana na kombo na Yesu, boboko la bango na nzela na Yesu. Nzamba pambola bino bukolela lisusu te pangusa pinzoli na yo. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nzamba saela ngai, Nzamba Max Mbenga, Nzambe abana nanga, aza Nzambe na bino. Na kombo na Yesu ndeto bonde bongo. Amen. Amen. Merci beaucoup papa. Donc la pinzoli kolela lisusu te obota. Un jour obenga biso na numéro de Calvi. Numéro na biso zali plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 numéro yangwana ezali pe WhatsApp ko bosana te bondela pona orphelin na biso botia biso maboko tozana besoin to sepesa bana Nzamba pambola yo ko hésiter te sunga ministère Nzambe a kozanga te komona yo le 3 juillet tozana mukolo munene
événement monene à l'honneur des orphelins et enfants abandonnés l'église à maman Micheline Chabani et le na maman Riti Ndina oaze na mboka France azali koya awa po ete to sepelisa bana oyo c'est que tenzamba pambola yo apambola papa Alvin apambola bino soto bolandi biso bono pe grâce na ko ezali ko na bino na komona Yesu neto bondeli bongo amen. Merci beaucoup papa Max Nenga merci na bande onyo to balanda biso merci bonzambe na bonzambe lola ezo futa papa Max akoka kosenga na ete bien aimé dans le Seigneur moi si ne batelier poison ndeli soto trop bêta il faut à ça la déplacement à Kenegoma à un traitement et que ça vraiment bien makasi ceux qui bosungi na moi 10 fois na bino $20 $5 nzamba lola robosa na binote par rapport que ya état de santé ya maman azwa santé oyo esengeli soin oyo esengeli merci na bande union tout balanda biso merci na papa merci papa malgré répondre à question na biso o bande ming ba poser que bananya on ba banay ko boma ba proche ya Fati na présidence ba lobby la Mrs. Balobi, oh, depuis Bakangaki Nanti, le lot, Bakoufa, les sous Bonaboui. En tout cas, tu seras prochainement. Et le monde, papa Max, merci d'être venu. Merci à Benonion Stubo Landagibiso. Merci à John Kamanda, Azasi, ma caméra. Contact à frère Max et Anwana Nassé. Merci à John Famba. Merci à Lek Nangamoko. Oh, il y a des petits Makas Nancy qui l'a quitté. Nous avons le mono. On se retrouve à la prochaine baille.